Li susu lelo yo pona kosololela mai maktali islam ya solo bosi botali biso moi ebele toza ko changer ba mama kambu ya islam de façon que ba yo bazaba musulman na bo bazaba musulman te ba islam eza ko lobanini na makambo yo tozali na yango lelo yo na tozali to kosololela mai matali développement ya bato na kati ya islam ndenge nini islam e kotinda biso to se développer ndenge nini ube ba musulman mususu baza ko se négliger balingi ko se développer te yango masolo wana na kosolo la ngai moko te invité na ngai lelo izali Cheikh Moussa Sokom ale oyo azalaka invité na biso nyonso moment zo za besoin na eto benga kae ya solo yemta ko développer bino développement ya islam. Salam alaykum Cheikh. Wa alaykum salam. Nam islam ilobinin Cheikh concernant développement ya mutu. Naam, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. To kumisi Allah subhanahu wa ta'ala pe to sengi lo sambo pe kimia uteanto manaye na famina ena ba inyoso bazali kolanda nzela na itikino na mukolo ya suka. Na mai oyo botuni na yango ezali moko ya mutuya oyo mingi batu bazaka kolobela yango na etali islam et le développement to développement na kati ya islam mingi to mona kasogi bazobela islam pamona kaka batu moko bali kozonga na makambo kala balinga ko progresser te bali ko développer te donc to mona rapelo mona soki ba musulman ba lingi ba progresser na eloko moko ba kozwa ba attaque par-ci par-là ko ba geno bozo song sabiso na antiquité et ainsi de suite na ba moyen âge biloko moko andengwana mais est-ce que ezali réel to ezali bongote nde motuna batu yango no to ko ba ete ezali bongote pambate développement soki bazolo ba développement to botombwami ezali kotombwama sur le plan général ezali expansion bato bazala kolongwa na étape moko bakene na étape mususu donc ezali lokola déplacement moko oyo bato bazali kosala na kolongwa na étape moko bazalaki nango na se bazali komata étape mususu le contraire nango ezali régression c'est-à-dire eza otobenga sous développement c'est-à-dire bato bazali kozonga sima mais na islam ezali kozwa yango na vision moko générale vision moko ezali vraiment ya monene mingi par rapport ya ba vision mususu ezali libanda islam soki bazolo ba développement bazomona kaka ba ndako bato batongi ba immeuble ba nini kolia kitoko esi bazomona kaka vision moko ezali tolo bakako ezali pona mokili kaka mais islam ezali kolobe la développement na o etali mokili pe o etali l'au-delà liboso islam ezali kolobe la au-delà wana paradis l'au-delà c'est-à-dire paradis c'est-à-dire o etali mokili alobi o to kotele makala yango na liboso ya nzambe subhanahu wa ta'ala na yango na comprendre nembo bakati na fi dunia hasana wa fil akhirah yango to ya kawana bande kumsuma iba to ya kala yango to ya na maloba nini islam elobeli pona développement eloko liboso ifo ko eba ete islam eboyi développement te eboyi développement te voire même ezali ko soutenir pe ko luka bato basala nini ba développer na yango komona ka islam etie ba préceptes na ba principe ndenge nini mutu akoki kotambola po a développer eloko ya liboso islam ezali kotia accent na développement ya mutu ezali kotia nano accent na développement ya mutu avant nanu développement matériel oyo ezali ya mokili nzambe azali koloba na biso na kati ya Qur'an alobi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nzambe azalaka kobongola te mayo ezali na bato kaka babongola liboso mayo ezali kati na bango c'est-à-dire la première des choses ezalaka liboso moto abongwama parce que moto oyo abongwami te ata soki bobongoli oyo ya azali na yango ya otikala kala sima parce que botongoli moto par exemple immeuble mais ye azali na mentalité ya kazi to pe ya ndako manzanza akoyeba kobatela eloko ala malamu te parce que ye na immeuble wana bazali lokola bazana na espace moko ya développement o yaza na se immeuble ezali na développement na likolo to pe eloko bokopesa na ye soki elekeli ye
par rapport ya développement na ezali na avance par rapport na akoyeba pe ko conduire yango malamu te aobebisa yango to pe ko servir ye na eloko moko na yango islam ezali ko tia accent ya liboso na o etali développement ya moto na développement pe wana ya moto na botomba mi ya moto ezali koya na mai oyo ezali primordial na kati ya moto esalaka ke soki ba toucher yango et ko permettre ete moto a développer yango eloko liboso islam ezali ko développer mai o etali spiritualité ya bato na o etali mitema ya bato parce que moto soki sur le plan spirituel a développé te o nyose kozala kobima kati na ye kozala kaka mayo ezali libanda ya mayo ezali malamu akozala toujours kokene na o ezali pemeni nde komona ka ezali na bamboka mususu bazali développé sur le plan matériel industriel bazala babiloko bazali na baimeuble bazali na nini mais lokola sur le plan spirituel bazali développé te bazali koyala ba comportement oyo ezali kosala ete ezongisa bango na sous développement humain par rapport ya moto komona kaiza bamboka ota musokutaka to ya suicide ya komiboma eza élevé malgré bazala mbongo bazala bandako bazala ba industrie mais bato bazomiboma bango moko moto azala mbongo ebele me amatiri kola immeuble amibwaki akufi to ameli poison akufi bamboka oyo ba instabilité sociale bana éducation ezate et moi nazoto sa tata zoto sa mwana te donc ozokuta ke sur le plan ya kovandela la bango ya kibomoto bazangi kibomoto wana donc éducation spirituelle ezate na yango toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam eloko ya liboso abandaki na yango ezalaki kobongola nanu mayo ezali kati na bato akutaki barab bazalaki bato bazalaki développé te barab bazalaki na mboka oyo ezali désert bazalaki na eloko moko te ba immeuble te nini te bazali kotambola kaka ndenge wana to baka nde bonyama ndenge banyama bazalaka na ba comportement mususu bazalaki na yango mais islam ekolongola bango na comportement wana na kobanda liboso kosunga bango sur le plan spirituel parce que moto azali développement spirituel ezozonga liboso na boyebi mai oyo nzambe alingi na yango pe oyo apekisi na yango ayekolakisa na bango mai oyo ekosunga spiritualité na bango ekosukola motema na bango po développer bango balongwa na ignorance bazalaki na yango sali na sous développement spirituel sous développement spirituel ezali nini ezalaki ke babondela kabikeko moto aza ekeko ye moko asai na maboko na ye atie susu wana baniko ya suko guma mela yango donc azo comme lokola sous développé sur le plan spirituel azali lokola esprit na ye komi ya kokangama na makambo zoloba omoni bato oyo soko zoloba yo moko ba ko comprendre te siko na bana ko faciliter mo makambo soso likambo oyo na développement spirituel o Cheikh azali koloba ezali ya liboso nanu esengeli koyeba nzambe parce que okoki kosambela nzambe te soki nanu oyebi ete yeba nzambe simande sambelai wana babengi yango ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dini l'islam wana ilmu connaissance wana soki osangisi ba connaissance ya nzambe osangisi connaissance ya prophète osangisi connaissance ya religion nde wana ekokisi makambo nyonso oyo Cheikh azali koloba sikoyo ya mibale ezali al amal kosalela yango Cheikh si bandeko balandi sikoyo yo tamso ba comprendre bien donc je crois ba comprendre ngai na sens wana que développement e bandaka liboso na kobongola o etali spiritualité ya bato po bato wana babongwama po yango nde kolakisa bango mabe na malamu na yango tangu bakobanda koyeba mabe na malamu e ko permettre ete bakoka ko développer société bango bazali ko vanda batambola na développement sur le plan spirituel o ekokumba bango tina mokolo ya suka pe awana se bazali ko tambola na développement social wana oyo bango bakozala na yango tourna bango donc liboso azali kotala moto sur le plan spirituel islam etomboli moto pe longoli na ignorance ya azalaki na yango wana na kopesa na connaissance ko te pa nzambe na moto alongwe na molili aye na nini na lumière ya nini ya koyeba siko ka boye na fungwami esprit na ngai fungwami na salaki moto na kangamaki na kobondela kabikeko na basingala loketo na banini o nyonso ezalaki na zona ko esclave ya batu na lumière rocher alobi eza soumission à la volonté de Dieu c'est-à-dire lumière divine ou ezali nzambe nezo permettre que moto akoma na clairvoyance ya koyeba ko distinguer mabe na malamu yango tango bara balongwe na étape wana bazalaki na yango na toma ke na bango na étape ya mibale étape ya mibale ezalaki nini azali kozongisa bango ke développement ekendaka
na ba principe na mibeko ekendaka na libertinage te wana dans wato alehi donc akomi côté o déjà si ayebi yango de to donc akomi siko bacha na misala mai oyo bango bazwaki na ona ba enseignement spirituel c'est-à-dire moto ayeba oya nzambe bandi awa yanga esuki awa ayeba droit ya moto et ainsi de suite ya moninga et ainsi de suite donc eloko wana esalaki ke tango akomaki na asalaki migration na Médine kuna monaki ke mibeko evandaki mutu nyonso azotambola azoyebaki awa na osala boitala parce que biso moko tolobaka ete esika o mibeko eza te anarchie nde ezalaka les ordres ezalaka mais comment bato bakoki kodévelopper na anarchie bakodévelopper na anarchie te c'est-à-dire na désordre te esengeli ordre ekoka kozala yango islam etiaki ordre wana oyo islam etie mibeko wana ezali mpona kobatela bato pour développement la banque va développer malamu bazala kozongaka na nsima te ezali kolutter contre bantivaleur ndenge tolobaka mais nyonso oyo ekoki koprofite na bato te na kati ya société to na mayele na bango islam etie yango pembeni donc likambo nyonso soki bosala yango il faut ezala na bénéfice ya société soki ezala na bénéfice ya société ya société c'est-à-dire islam ekotala babengaka bamaswale na bamafasidi c'est-à-dire baavantage na badésavantage oyo nyonso ezali na désavantage ya moto awa na se mpe na mokolo ya suka nde islam etie yango pembeni yango babengi yango haram mai oyo ezali mpona avantage ya moto awa na se mpe na mokolo ya suka nde nzambe aye kotika na yango nde mibeko bato batambolaki na yango nsima na yango esengeli koyeba ete développement wana spirituel na misala wana ezali kokende de pair na comportement ya moto parce que moto soki aza na comportement ya malamu te akodéveloppe te parce que bokotonga eloko tozali komona awa par exemple batongi nzela basali bakanivo mais moto alongwela matiti na ye na kati ya ndako mosoto na ye aye kobwaka bakomisi bakanivo ekomi nini ekomi place ya poubelle wana alfo etondi ale mbule betima ekoteli bato na ndako bandako ebukani to bangungi na kati bato bazongi so na sous développement mpona nini moto azali formé te na développement wana ye moko nanu baformé te azala développé bayeli eloko oyo ezali développé akozongisa yango so na sous développement donc ekosimba te donc nde nzambe azali kosenga na biso to changer na to bongo la biso moko ko bongo la spirituellement bo bongo li na mibeko ya nzambe ko salela yango pe ko mi bongo la na o etali comportement ya malamu yango nde sala kaite ezali source ya o babengaka développement humain ya moto nde na sima na yango baye ko ya siko na développement ya moto na o etali kolia na ye to kovana na ye na ndenge ya malamu o babengaka bien-être social to pe bien-être humain parce que tant bazo ba développement ezaka te bato batonga bandaku esengeli pe bato wana bazali na kati ya bisika bazotonga mboka wana to société wana bango pe bazala malamu ba profiter na développement wana bazala na bien-être social ndenge tolobaka nde islam ekota na bien-être social et kotia ba précepte ya kotia accent na o etali égalité na oyo moto azui akoka pe kokabola na bato bazangi et kotia la biso lokola zaka kobimisa dîme oyo ezali obligatoire ezali ke wana kala mingi te tozo kota na tanza ya zaka moto oyo azali na makoki bazali kozwa epai na epe par moko ya mosolo to ya makoki oyo bazali kopesa kokabola yango na baye oyo bazangi po esala ke société ezala na mwa stabilité oyo azangi akoka koanvie oyo azangi te po oyo pe bazali bapauvre bazala kokoma ndenge moko na ba classe moyenne oyo bazali na yango likambo wana Cheikh alobi pona nini tozo mona neti leloyo batu moko balingi bavanda kaka bango niveau ezalaka likolo baoya se batika kaka na se mais likambo wa Cheikh alobi ezali pona nini kokokisa yo marge ozana ngo ebele basengi yo ebele to babotolo ya yote mais yeba pe oyo azangi pe akoka kolia akoka kovanda akoka ko raisonner ndenge moko na yo parce que soki azana yango te akokoma ko raisonner yo mabe oustaz nakanisi